Bonjour, bonsoir à la famille, ça dépend Ernion Sobozwa, c'est Noëlla TV, na pesi bino bambote na kombo na Yesu Nzambe na lola abomba pe abatela biso la famille. J'espère que biso nyonso toza bien. Hein, bisika bozwa mi la famille na zone Amérique na Europe bambote ba bisous pe na bino nyonso. En tout cas, la famille nazo seka na moke. Oh mon Dieu, mon roi. Les Aïrois et les Congolais, nous sommes comment, en tout cas, bah, créer qui bison dans quelle matière, en tout cas. Eh, est-ce que bon moni kuna boyoki, la baronne, maman ya YouTube, oya koboya sala mokili na ye ka ndenge ezala kaka. La baronne a pesi bango permission, pe a pesi bango devoir, hein. Donc, ye, aza mo memi maki, ba lobi ke mo memi maki, aswana kana motu. Donc abunda kate. Donc ce qui a soigné abundi veut dire que maki wana nyonso eko panzana donc ako perdre. Alobi ke bino bo finga na bino bo loba na bino obozo monezo semble na bino bien ye ako répondre montute hein pe alobi ke bo ye biye des gens ce qui azo zela eloko ya mutuya azalaka ndenge nini azalaka na masekite asalaka ba jete donc afandaka na sombre pardon donc mutu azoyeba te kari nango azosala nini kari nango azawapi kari nango alobaka te eske azalaka eske boye alobi akoloba te bino moko boloba po bazokotindela ye na bapage ebele bazofinga kuna pona bazokolobela ye kuna pona boss Dimi Bilao en tout cas yango boss yango bozomona ke azamona ke oyo ke karina bana ko manipuler obi aza tata mukolo pe aza abota pe bana ye avant bandeko ye moko aza na droit kosala choix ya ye moko alingi to mona ki ndenga tambola ki na basi awa na ba réseaux sociaux ba mususu ba bimi balobi ke abimi na ye na herbo ya ke na ki boy mais ata moko te to moni ke affiché na Karine Mokonzi to moni pete place Karine aloba ke na kangi ye ba singa na makasi ka ke azala na ye to mona ki te du fait que motema na ye ebeti ka ke ngaka Karine Mokonzi où est le mal où est les valises bandeko totika ki motema mabe surtout bino bokenda kokoma na ba page ya bato po bofinga ka bato yango bokenda kokoma na ba kombo o bozo kosalaka ya kokosa wana po bana kofinga ka bato na ba page pourquoi bozaka ba punition ya boye boyebi te ke ozokoma ozokosa kombo ya lokuta me maboko wana ezokokoma ezali ya yo moko makanisi wana nyonso ozopesa wana mutu po okoma bamo boye eza yo moko en tout cas, Congolais, Congolaises, botika ki motema mabe, soki moninga azui sepela. Siko bozo kotoka ye, olebo na pamba, deja bazui ba engagement na bango, baso sana makambu na bango, siko yo ndenge okofandaka wana ozo kokoma n'importe quoi. Po asala nini, po a changer, po a boya ye ke non, na boy yo, na lingi yo susute, parce que bazo kokomaka na ba page kuna ke, boye, pourquoi olinginga? Non, bandeko, wana eza musala ya pamba, ya punda, pe ozozwa masumu ya pamba liboso ya Nzambe pono bana kofinga kaka moninga oyo asali yo eloko te oyo eza vi na ye soki etangami kaka ke boss Dimi Bilao bakobima na Karine bakobala na bakozala mwasa mobali ata yo oye okopekisa na pamba bandeko totika ki motema mabe totika moninga a vivre vi na ye donc bino bozalaka wana esengoka bozelaka Karine lolenga azolela azosouffrir ale bino bisika bozo sepela te eza bien te bandeko bandeko eza bien te bino bosalaka ba faux compte pona kofinga ka bato ba mosusu tosi toyeba bino bosalaka ka mosala ya punda yo kofinga moto ofinga moto et après okozwa nini okozwa eloko te ozozwa kaka mbandola yo na liboso na Nzambe parce que eza mabe lisumu bandeko Karine Mokonzi abeti mbela ke azosala publicité pona titre na biso na kombo ya Mike Kalambai ezali makambo na Nzambe bandeko ezali makambo ya mokili te même ata mokili babetela yango pe sete bato bakotaka mais oyo en tout cas bo soutenir surtout la Chine en tout cas bo soutenir na ndenge nini na ko partager na soki mutu asali video bongo atie elongi ya Karine atie elongi ya Mike Kalambai pardon ekotekama donc aza na posa bato basomba bakende koyoka
donc liloba ya nzambe oui bamosusu bakolobaki liloba ya nzambe eyaki ofele oui ezalaka ofele me mboka oyo eza ya mindele basalaka basale na bango mpo bafutisaka yango mbongo meme ata na mboka na biso mpe na Congo basale baindividu basala mpe basale na bango moko donc soki olingi oya kosala mpe makambo nao na kati okofuta eza ndenge moko bokolobaki pourquoi atie 10 euro te pourquoi atie 20 euro te ezali ça dépend lolenge basengi ye montant ya sale donc aza obligé payer pe atia bongo donc eza wana na poto 50 euros c'est rien ndenge ye moko kakili mokonzi awuti koloba soki botoke na restaurant na 50 tosombaka tole ekoki te tobakisaka wana toboya yango te parce que biloko emati talo na poto moto akosa te mais bimisa 50 na yo okende yango koyoka liloba na nzambe oyo ezowuta nzambe atransfere na kati ya Mike pardon na kati ya musadi na ye en tout cas ekosala bien bandeko soki yo ndeko ozalaka malade obikaka te peut-être jour wana ekozala mokolo na yo yo kokota yo kosomba biye wana ozwi guérison omoni te ke opambolami obiki esala yo bien en tout cas soutenir la Chine to soutenir la barona lobby azwaki mbongo donc pona kosala publicité ye moko akokoka te parce que aza pena makambo ebele boyebi oyo azosala makambo ndaku ya studio boye bana pe epai papa pe epai donc faut sunga ye boy ko sunga ye ndenge nini soki natie video natie elongi wana bino boko partager bo tinetene bato mosusu bakomona ke la le 26 mai ezali concert ya Mike Kalambai akobeta na France donc ngana soma déjà bien nanga déjà bien avant ekosala be déjà osungi mais soki ozwi kaka otali yo moko ofandisi yango au lieu de na place au partager te ozwi déjà lisumu munene liboso ya Nzambe en tout cas pambola baninga yo pe ozala pe bakopambola yo en tout cas nazotiela bino la baron ye moko boyoka ndenge azopesa mbela na ye ndenge azoloba na publicité na ye en tout cas boyoka na biso ensemble bozela na tiela bino boyoka en tout cas la famille ekosala bien partager azana posa batu basomba babiye batu basomba bakota ebele po esala bien po na liloba Nzambe epanzana bolanda oyo nyonso elekaki ba problème oyo nyonso alekaki nango wi mutu nyonso azalaka na problème mais esukaka nango esilaka fait de compte en tout cas bozela la famille nazotiela bino bolanda ngo na bokebi nyonso voilà nyonso nalingi nazala ampe nazala na kimia na bona ngai place lipamboli eza lipamboli linga makelele te mais azane na poso finga nga en tout cas ngamo autorisé finga na onga distraction de bino mo boyebi nga so na bajosa mam na nga série boyebi nga pende na limwa kabino nga na mam na nga série na mamba vina nga ya na bosa na réseaux sociaux pona ebi diable lukaka distraction na zala wakana répondre ba toto swana ka en même temps koto lipamboli lika bo swana bino moko na mupepe na tante po bino ba page bo bandide ya kofinga nga pona mambo ya boss bino mo na ba commentaire abato bo komina kofinga ba chinois bo komina ba nini dia na zu ba capture na zu ba message mais nazana nga na problème na bino te makambo bozo akizenga na ona yebi yango te voilà na mukuse yango wana bosa obumoni à part wana bandeko le 26 mai la Chine, c'est bien dire que nga majabu ifuta kinga. Donc majabu ifutinga la Chine, il faut bossa la musala majabu mona qui est promotion iso sala malgré tout na rosala actif te pendant dans tout le temps dans réseaux sociaux te mais na c'est bien na ngina mona affiche à pasteur Mike na ba TikTok na bino nyonso bochela nga ngona profil ba chinois ba chinoise. Na ngina mona ni message eleka je répète non beta c'était soki kaka to komi na mois de mars pour les d'être le 1er février ce 4e mois prochain ba biezote kamate Zenith au kangasal na ba holongola date ba roboto le frère Mike nini saldo au betate
Alors, pour bêta, pour confirmer concert, il faut billet comme un billet à 50 euros. 50 euros, il y a 50 euros, ils ont bon qui dans un restaurant, boulé, tant que tu peux éco-quitter, bouquet, bar, peut boumeli, mais ça a 100 euros. Mais 50 euros, pour na coco, mais ça nous a payé sur paiement, on a payé sur un bon hôtel, on a payé sur ma casse à périquité, on a payé sur ce moutoukate, on a payé sur paiement aux zola lola. Bosunga nga penza na lingi pe kimia na mutu nyonso na lingi na zala ampe na zana kimia na mona ngai. Classe lipamboli eza lipamboli linga makele l'été. Mais on a na poso finga nga en tout cas mon autorisé finga na onga distraction de boko. Bino mo boye binga so na bajo sa mam nga série. Boye binga pende na limwa kabino nga na mam nga série na mamba vina nga ya na bossa na réseaux sociaux. Pour ebi diable lukaka distraction na zala wakana répondre à batuto soit na ka en même temps koto lipamboli leka. Bo soit na bino moko na mupepe. Na tante po bino ba page bo bandi de akofinga nga pona mambo a boss bino mo na ba commentaire a bato ko mina ko finga ba chinois ko mina ba nini de na zu ba capture na zu ba message mais nazana na problème na bino te makambo bozo akize. La famille, la Chine, j'espère que boyoki oyo karina yuchi ko pesa mbela bosi bo mona mutu asoni na mopepe d'abord basona kanaye nango ou bien mutu asona déjà na mai donc elobi ebele veut dire elobi vraiment ebele yango balobi ke momemi maki aswanaka te pe abundaka te prévane tomonaki ex président na biso abando benga ye momemi maki bo balomona abando loba abando kosola te yango asalaki a 18 ans wana soki ke abandaki ko répondre azo loba 18 ans wana alinga kokisa ngo te bandeko tolobi pete ke bongo asalaki bien parce que abomaki mboka na ndenge moko na suka donc na suka classe nyonso donc abomaki mboka na biso mais Karina lobi apesi bino nyonso mpifo apesi bino pe atikeli bino donc bino bofinga na bino boloba lolenge bokoloba ako changer na epete akotikala kaka Karine Mokonzi prévane to monaki azalaki na sombre wana na zemi na bazo finga zemeza te mwana za te lelo to saini to mona nini to mona Arieta Belao to mona Arieta la star donc veut dire ye moko alobi soki azo sa de loko na ye azana ngo besoin ako perdre ngo te pona distraction ya réseaux sociaux pour eza mabeba o ba perdre ka biloko na bona réseaux sociaux en tout cas bazalaka na mayeli te pona kolakisa Karine Mokonzi aleka azana mayele yango azalaka na distraire na makambo na ye oye azo sala na ba o bazo ya kofinga ka meto monaka awa babando loba ke nani Dimi Bilao abimi na mototel meto tiko mona teke balakisi ndenge Karine azalaki na Dimi Bilao ndenge Arieta azotambwa na Dimi Bilao to tiko mona ngote meto yura ikara azobima na mototel du fait que alingi na Karine Mokonzi ata bogangi bopanzani bolobi n'importe quoi soki alingi ye bandeko alingi ye d'abord aza pe mwana mokete aza papa mukolo Karine Mokonzi pe aza pe mwana mokete aza adulte aza mukolo aza mama donc na bango mibale baza na posa ya conseil ya que ce soit te baza na posa ya conseil ya bango moko na ya mama ya Karine na bandeko pe ya Dimi Bilao c'est tout babiso nyonso to ya ko pesa ba conseil na réseaux sociaux eza nango pamba aza de mwana mokete du fait que aponi Karine Mokonzi ayebi pe amoni nini yango eza na kati ya Karine Mokonzi alandi nini yango amoni na kati na ye alandi te oyo nyonso bolobaka na réseaux sociaux seke ezalaka nango lukuta me na kati na ye akei akuti eloko ya malamu yango afandi soki akutaki eloko mabelo lenge balobaka na réseaux sociaux bafingaka nyonso mafinga nyonso elekaka na réseaux sociaux mbele aza boss aza na mbongo jamais akoko kozala na Karine Mokonzi bokoloba wana ke Karine Mokonzi asali ekisi non ezali nde bolingo siko eloko bozo finga ye na ba page eza nini bozo keno ko finga ye na ba faux compte bozolaka wana koselaka ba faux compte ezanga tina ka pona ko détruire bande ko na bino moko ba congolais bozolaka la courage wana pourquoi
pona nini pe ato créer faux compte mais eza yo moko moto ozokoma nzambe azomona yo azomona faux compte wana osala te nzambe azomona kombo lokuta wana osala te nzambe azomona personnalité ya yo moko mobimba na yo soki bokimaka te bobangaka te malamu bima na kombo na yo moko neti nga Noela kombo na nga babengaka nga yango wana wana kombo na nga sikoyo naya kaka na kombo na nga na bana kofingaka moninga na nga na pamba mpona nini bozwaka nini punition ya nini wana bozwaka kimotema mabe ya nini wana soki omoni ke moto wana asali mabe malamu kokende na faux compte te benga ye na telefone na bapage nyonso batelefone ezalaka moto nyonso atilaka soki omoni yango te na video wana te luka bavideo mosusu eleka okozwa motu wana inutile obebisilo misapi na yo obandi kokoma n'importe quoi obandi kofinga baninga na yo bakongolese obandi kofinga ezalaka bien te ndeko tozolingana te boye po ani tozomona suko bata Brazzaville susu bakomi kofinga susu bakongolais na kati ya ba TikTok parce que bino moko bolese ya lewana olie bozala ensemble uni mais non bozomi finga na bino mo bozozo maloba bozo pesa na bato ya mususu ya bangamu mususu bazo baluka bazo finga ka bandeko na biso parce que biso moko to lingani te bazo finga bino ko na ba TikTok ke ba Rwandais bakende ko boma biso basala biso o basala ka biso parce que bino moko boto bolingi yango wana eza bien te Karine apesi bino pifo apesi bino a autoriser bino bo finga bo sala o nyonso meye a oloba te déjà bosi bomona muta bundi na mutu pepe non bosi bomona muta bundi na mai non donc apesi bino ayebisi bino bofinga ye du fait ka yebi eloko azosala ayebi eloko aza nango besoin ezali mutuya pona ye donc akokipe na ye bino te bofinga na bino boloba na pamba en tout cas ekosala ye ni chaud ni froid akokufa te pe fufu na ye aliaka semo na ye aliaka akokontinue kolia yango eza nango bongo ekotikala bongo ekochange te mais yo kuna ozomona no pasi ozonyonga na kati ya motema na yo ozoloba ke mpo ani kaka Karine na place wana efale ezala ngai efale ezala yo ndenge nini ye eza ora na ye eza baponi ye sikoyo ezala epai na yo ndenge nini chance mutu na mutu azalaka nango donc yo pe luka ya yo boss Dimi Bilao apesa pe bambongo wana bachenete wana apesa yo senga na nzambe bondela kotala bapriere babondeli Karine mokonzi pe akota bapriere yo pe kota nzambe akofungola pe boss Dimi Bilao na yo pe akoya mosusu bazokobela nzambe chini nanga Dimi Bilao nanga aza kote nini aza wapi yo pe belaka bongo akoya ke obana kofinga kana ba page bokende kuna ba page wana ofingi oke kuna changer kombo kuna ofingi oke kuna okozano eloko te pasi ya pamba ezali lokola brouette amemi mabanga amemi zelo ndako soki esili bazwaka yango babwaki yango libanda donc ezaneti yo ozokoma na ba faux compte ozone eloko te ozani kaka brouette babwaki libanda donc eza nango inutile pasi ya pamba la famille en tout cas boko zoba vidéo na biso bo partager yango bo partager na ba page ebele parce que batala information oyo Karine mokonzi awuti koloba donc ezali kaka na ba vidéo na biso soki bo partager yango mutu akomona après aluka kosomba billet po akende kokosa akende kokota concert wana ya le 26 mai donc soki bato basombi ebele mosali na nzambe akobeta mais soki bato bakoti ebele te akobeta pe te pe akoperdre mbongo oyo ye afuti mpona sale parce que ezali faute na ye ezali faute a bato wana te boyebi bato bazalaka na poto toyebi soki ezali erreur na yo moko mbongo na yo bakozongiselo peut-être bazongisi ndambu le reste bakolo sale bazwaka alors ezali makambo na nzambe yo na nga soki osombi oke kuna oyoki parole de Dieu okofungwama okokangwala na malade ozalaki nango peut-être okobika mokolo wana ekosala bien la Chine bo partager ba vidéo te ezalaka mabe bo like pe ekosala bien pona ko soutenir Karine mokonzi alobi bien asi aliaki mbongo il faut asala ba réclame donc réclame eza ba publicité donc bosunga ekosala bien en tout cas maman na Arieta la star
eza kaka bongo. Donc la famille vraiment nazotika bino bolanda video biso na bokebi botia pe ba commentaire ya malamu ya mafinga te bata ba fort compte awa esika na bino ezalaka te nzambe akoboma bino bata ba fort compte bozana esika te nzambe akoboma bino. En tout cas nazotika bino la famille bo partager et que ça la bien. Merci nazotika bino c'est Noela TV ba bisous bye bye.